Sali libota bana ya tata na ngai bandeko na ngai nyonso naza vraiment na besoin na solola na bino. Surtout bandeko baza na aile gauche. Bandeko bakenda aile gauche. En tout cas bozwa temps ya kopusana nanu to solola. Bozwa pena ba kiti, bovanda. Bovanda na boyoka nga bosala pena conscience, sagesse spirituelle, intelligence ya koya vraiment to solola. Po niveau tozo kendela eza malamu te. Bandeko na ngai bosala bilan ya bando côté église Kimbangiste tilelo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Obima lingomba, obotama Kimbangiste, utango obotami oyokomi Kimbangiste. Kimbangiste boyebe église Kimbangiste direction Senkamba. Makambo ye bana batata babiba meni bino bokei, boki kosambela na ndenge na bino. Sikoyo bolobaki o maloba ya papa. Papa aloba toyoka papa soki akoloba nini. Toza na posa to zonga. Oui. Bande kwebele balobaki pena baza na posa ko zonga. Siko tata alobi tokomona changement ekoti lisusu makambo ebebi lisusu makasi. Makambo ebebi lisusu makasi. Et puis na yebisaki bino na émission moko na salaki. Bozolanda bana batata. Bozala prudent. Bokotaka na église Kimbangiste pona bana batata te. Bokotaka pona tata Simon Kimbangu ye moko na bamvoala misato. Tata Simon Kimbangu ye wana kolo lingomba na bamvoala misato. Les trois trinités. Oto benga le royaume du ciel. Oyo ekiti na 4e génération. Lingomba ya Nzambe. Ezate ke bandeko oso bazui grâce ya kobota mana Nzambe, bango nyonso bakomi ba Nzambe. Alors soki ndeko moko ya bana batata, donc mwana tata moko alobi ke oyo bakoloba bino yango bokotosa. Bino bandeko na ngai faut bolanda direction. Bino bokolanda direction, muto ko bato bakoya ko manipuler bino te. Bokota ki église Kimbangiste pona bana batata te. Bandeko na ngai. Bokota ki lingomba po eza lingomba ya Nzambe. Pourquoi? Bolanda mbongo ou quoi? Lelo tata lobi bato nyonso bazonga. Boyoki ke bana batata mususu baza na liste te et puis bino bozui yango boti yango na mituna bino e compliqué bino nde bakomi koyebisa bino ke biso tokoyi kokabwana te. Bande onanga bozui bate bakomo sangisa bonzoto na molimo. Wana eza likambo musuni. Bandeko bakokabwana te wina musuni. Mais siko molimo spiritualité bonzambe botie wapi? Botie wapi? Bango kuna bazomona ke soki bazongi bakoza leloko te. Inutile bazonga. Yango wana bazovandisa bino. Bazovandisa bino bandeko na ngai. Nkamba ndeze esika na biso. Nkamba nde esika Nzamba vandi. Nkamba nde esika mabota na mabota bakoya kofuka mena tata Simon Kimbangu. Mingi bozawana bozo mona lokwa tata Simon Kimbangu azali tata Simon Kimbangu a 21 te. Surtout ba o bazana aile gauche. Bozo mona ka tata Simon Kimbangu kiangani ye wana te. Et puis bandeko na ye ba o bazali banda franchement bandeko na ngai famille ya tata bozali banda bozo yokisa Kimbangisme soni. Bozo yokisa église Kimbangiste soni eloko bozo sa les alakate. Batata bakei batiki nkamba. Batiki bidon na nkamba mais bozo bo bebisi makambu. Bokomi kokanga bana bato en otage pendant 10 ans 20 ans bakenda nkamba te. Bo manipulaka bango ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ba papa. Ce n'est pas ça. Bo sala mabe. Soki bino bozongi toko respecter bino toko pesa bino valeur comme famille ya batata. Famille libota ya Nzambe toko pesa bino valeur. Mais bo ba Nzambe te. Toko respecter bino toko pesa bino valeur mais boza ba Nzambe te. Wana milimo ya bato bozo kanga bozo comprendre te. Eloko bozo sala kuna ezali te spiritualité ezate mukolo moko te toyoko papa ntela la musi mwana. Lelo kuna tozo yoka nga na otanga na ba komote mena zo loba na otanga na zo loba mutu yo so comprendre. Mwana ba papa na biso moko atelemi kuna akomi koloba ke église Kimbangiste eza papier te. Église Kimbangiste eza na motema. Mais bon, bosani que église Kimbangiste po kota, il faut okula,
ozwa carte ya mondimi po okoma pene kimbangiste. Mais si vous avez une église kimbangiste, ça n'a pas piété. Mais c'est quoi ça en fait? Et là on y beauté ya bana ya bato. Beaucoup mi banzambe, beaucoup mi comme ça banzambe pour na boza bota mana libota ya nzambe, beaucoup mi bino nyonso beaucoup mi banzambe te. Botika ko sala loko bo sala bozo longola bandimi ya batata simo kimbango kia ngani, bozo mema bango na nzela ya mabe. Botika bango bazonga na lingomba. Botika bana ya bato bazonga. Soki bino bolingi kozonga te bomona ke famille bota na bino ko kabwana bino bo kabwana te et puis na kamba bakaboli bino te. Libota na bino bakaboli yango te. Bino bosanga na bosala musala ya nzambe. Et puis nazo comprendre bino te. Basi na bino eza wapi? Po bozo mona papa sino kimbango kia ngani azande ko na bino. Mais bozo comprendre te ke ye wana tata. Na ko ba pe loko moko boza na spiritualité te. Po soki bozaki na bonzambe bongo boyeba ke tata na bino ye wana papa sino kimbango kia ngani. Mais boyebi te. Boyebi te. Bozo yeba te na batu baza na bino baza toujours manipulé. Lokola papa moko na moni afuka mi wana abandi koloba nga mutu entel nga kotwa benga tinga na zonga mena boyaki bisoto kolanda bino bango na ne bazana batata o bino bozolanda na kati liste bazate bazana spiritualité te bokoza na problème ndenge nini le wabo bokende pa na bango bakopesa bako soutenir bino na mbongo mena molimo ezali te molimo ezate bazana ngote bakoki kozwa yango soki bakomolanda nzela tata sima kimbango kia ngani po ye wana nzambe aza kati na biso bato nyonso baza na aile gauche baza kaka boye bazokomprendre te ke eza wana nzambe kati na biso bazokomprendre te tata sima kimbango kia ngani ye wana nzambe bazokomprendre te bozovivre na sentiment bozokoka kokanisa esika bowuta te esika bobandela lingomba na bino bozolanda nini mbongo. Le royaume ciel les ana nyonso. Balobi to tonga nkamba na tango akalezaki masuwa ya Noa. Ne toza tozongi siko tozonga loka ne bandeli ya mokili. Lelo toza siko tonga nkamba. Nkamba ezo na civilisation makambo ebele ya. Nkamba ezo ya makasi siko bino tozo comprendre bino te. Bozo kende wapi? Batintsaki bosalaka bo tonga ka ba église wana bo tonga wana. Bozo lona na mabanga so boyeba te. Bozo lona na mabanga po foto tonga nkamba tango bino bo tonga nkamba te bokendaka su nkamba te esika ba voila baza bokendaka lisusu te ezolobela bino eloko te bomeka mpe ko réfléchir bolanda nini yango kuna boko se libérer te na bisika bokoti wana bokangami bisika mo obo kokokangama te bokoki kozonga na ndako esika tata za te beaucoup de problèmes à grave et l'autre yate maman moko azali ko fuka mela bango kuna kwa dore bango ko lala kana se kwa dore batata wana kuna lelo mama wana zawa nzamba lingaka bongo te ezate yeso abota bina kati ya batu wana nyeso akomi banzambe nzamba lingaka bongo te bozoki kwa dore bango fuka meli bango soki kanda nzambe telemi ko vanda suna mokili te ko vivre te bozo kwa dore bana batata lokola bango pe bakomi banzambe me baza banzambe te. Église kimbangisi eza bokoko c'est le mystère de Dieu azo biki sabatu azo traiter bato malade siko bino ko traiter bato malade ite bo biki saka batu te ba séance moko le kaka pa na bino te ezaka boye église bo pesi ntintan boye église bo le do kaka bongo pa na bino siko solution nango eza wa botu na ba pasteur na bino batata na bino na solution nango eza wapi il faut déjà se libérer pour bango ba na kati liste bazate me baza famille boza famille na kati liste ya bonzambe na kati bazali te ba o baza bango ne toko fuka mela me bango ba toko fuka mela bango te. Et puis peut-être moza na lingomba ya nzambe c'est la spiritualité biso to yebi papa sima kimbango kia ngani ye wana nzambe po mettre fozo bonde la spiritualité na yo izo sala ozo remarquer ke nzambe ye wana papa dia ngenda ye wana alata nzoto ya sika tata dia ngenda ye wana papa sima kimbango ye wana to yebi tozo mona ngope bozo tala ba témoignage ezo monana mais so oya bino
esika boza bozozwa nini nankamba okoya mwana na waza na problème grave oye papa José Diangenda abiki na misu bobotala penake mwana oyo bayaki ne mbangu mwana kufi batu basimi mutu boye papa José Diangenda abondeli asali prière bwaki ma yankamba alamusi mutu wana na misu na bino bozo mona papa mbenza kutu koloba te songi ya nzila koloba te bazosala nde musala wana yango wana na kati ya nkamba siko bino batata na bino bo comprendre ke bana pouvoir te bo comprendre te ke pouvoir wana bango baza nango te o botamaka kimbangiste oyo bozosala na eza su kimbangiste te eza su kimbangiste te ndeko nanga pouvoir moko te eza kuna esprit moko te ya bonzambe eza kuna eza te eza kaka bilobela na bilobela eza kaka makambo moko eza kuna eza terra eza na mutu na makolo te bozo ya kobunga bino moko bokozongisa esprit te kete esika naza o te na umeli ame non awa te yo bokomi lokola bakami bale lokola so combien de cas wana donc bozo komi mona toka bwana te nani alobi boka bwana libota na bino mutu akaboli yango aza te boza na libota na bino me bino nyonso te boza na nguya wana bino nyonso te bapesi musala bino nyonso te bapesi musala bapesi bino musala te bokoloba te papa simo kimbangu kiangani atangi bakombo oya batu oya kosala na bango ndenge kumde batata batikaka boyoki papa José Diangenda lobi boyoki papa Zakwa lobi boyoki papa Mbenza lobi te tozo yeba bango na spiritualité na molimo tozo yeba bazo lobelo kote bavandi kimia pourquoi bino fo bolauka pourquoi bino bozo libata fo bela mitu bozo sangisa bonzoto na molimo Église kimbangisi eza elingomba ya libota te eza lingomba ya nzambe soki nzambe aza tokoyeba ki o nzambe tokolanda ye Église kimbangisi ezotambola kaka ndenge esengelaki tata akufi na Lubumbashi nzoto na ye na nkamba esika nyonso bokokende bozo eloko te soki bozongi nkamba te source eza kaka nkamba ndeo nanga soki ozolanda kaka bilobela ya batata na bino kuna bo regrete bango na bino boza bandimi ya tata Simon Kimbangu kiangani bozonga na bango soki bakozana bolingo bango ya kindeko wana eza ngo problème te toko respecter bango mais toko fukamela bango te bokomi ko fukamela bato na baloyenge nzamba zaka nzamba zuwa problème nini bozo fukamela bato ba o baza dini ya ko fukamela bango te bokanisa bandeko nanga bozonga na nzela botika distraction bazo distraire bino bozonga nkamba ekosala vraiment bien mais ceux qui bozo raisonner bien te bozo landaka batata o bolanda kuna bokolela lobi bokosimba mitu ekomela bino c'est trop tard ekokomela bino c'est trop tard nzela ezaka moko et pas na bango ya rien ne marche ya eloko te eza kuna eloko nde eza na nkamba eloko te kuna eloko te bo comporte ke eloko eza kuna te ba manipule na bino ni na mbongo ou quoi tango eza tango ya distraction te eza tango ya kosala ba sentiment te eza tango ya kolanda tata na yo ozolanda nani tata na o nani to soko lobi papa ya esobi ya kuna nzela tango kokufa sikoyo tango kokufa soki yende kokuta amema yo nzela ezaka moko nzela ya nkamba Nouvelle Jérusalem sikoyo yo soki okufi po yebiki mabota na mabota mutu nyonso akufa kolekende nkamba molimo na yo kozwa direction ya nkamba sikoyo yo na bonzoto boyi nkamba yeba pe na molimo nkamba ekoboya yo merci beaucoup oza na mayele ayoka akanisa il faut réfléchir il faut bien réfléchir ici koza eza sika na ote esika na eza nkamba Nouvelle Jérusalem esika tata azali esika mama mwilo azali esika bamvoila bazali yo esika oza nde ya kobunga merci bye